Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Auteur de tuerie de la journée de 19-20 septembre 2016. Bakongolais pe monde mobimba bakoyoka lisusu va oyote leader ya UDPS azali lisusu te. Et pourtant, liwana est semblé ko créer ba rumeur ebele na nzela ya réseaux sociaux. D'abord, ba propos ya Willy Mishiki, ancien membre ya rassemblement na émission moko produite na Kinshasa. Rassemblement ça c'est que des nuls. Yango tseki d'accueillir akosoka soute. Yo nzambe. Maman, na ebisa yo total boy. Kiseki akosoka soate. Sima ya ba réaction ebele Willy Mishiki à travers Twitter nae a expliqué ki alobaki ba propos nae pona kotalisa kanda ya Etienne Tshisekedi envers ba membre misusu ya rassemblement. Propos oyo sepelisi bato ebele te également ba cadre ya rassemblement. Mishiki c'est un bandit, azola kaliwa fandi. Balaka kiliwa ya Tshisekedi. Nali pasa non de go Basile. Bokabwana Basile. Na lobi na oboye. Ngai naza mungala ndeko Basile aza mutetela. Li passe ya mutetela na mungala bazalaka te. Oh, lolo bokabwana. Passe ya 60 na 40 bazalaka te. Bali passe bazalaka âge moko. Soki nouveau gouvernement est en place te. Gouvernement badi banga ego intérêt Tshisekedi te. Passe na kada gouvernement badi banga ba bandi bana kati. Ba fingi vie balaki liwana ye. Toko pesa bango kola Tshisekedi ba intérêt ngo te. Soki ko fanda na Bruxelles ndenge kola mobutu fanda na Maroc ego fanda ndenge wana. Pendant ce temps, il faut cause de la réponse du procureur général de la République où Azalaki saisi et pas ya jeune et Nojek contre ba propos ya Willy Mishiki. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali noko nangai. Etienne Tshisekedi wa Mulumba akoli na ndaku ya koko nangai Chibambe Evariste na mboke pa na biso. Et donc eloko liboso eza matanga mais matanga we ekangi ngai moko. Souvenir ni nazali na yango, nazana souvenir ya combattant de la liberté. Combattant munene oyo atiki biso, oyo azali catalyseur, moto afongoli nzela ya combat, ya mouvement pour la libération des consciences. Pona biso ezali ye parce que menaki lutte munene oyo ki toza koloba likambo ya mouvement eza kosenga batia ministère des affaires religieuses. Mouvement ezali kosenga il faut que ça le référendum pour obtenir justice équitable pour mutu nyonso wana ezali bilei oyo ezala na kati ya démocratie oyo kondo Etienne Tshisekedi abundaki pona yango makambo ya kotanga ka o balobaki soki mo balobaki soki Willy nani wana o alobaki te aza na nguya ta muke ya kobomba kondo Etienne Tshisekedi te ezali lukuta akoko za la prophète des malheurs mais yende mutasa likambo wana te elelelo ya noko na ngai esengeli sala malamu kitoko na Kinshasa soki boklandi makambo ya bandoki wana bakoya kozwa mesure na gouvernement que pona kimia ezala bato bakufa te bakende kokunda ye to bakunde na poto tokozala tobungisi lokumu ya matanga moneno to nango na kati ya mboka oyo moto monene oyo akwei lelo monduki na liboko na terrain ya bitumba pe na lokumu yango président national Franck Diongo famille nae biologique pe famille politique nae atombeli ba condoléances na famille ya Baoba ya moto monene oyo Etienne Tshisekedi na famille politique nae pe na ba congolais ya mokili mobimba pona ngambo to likambo ekweli biso na ekolo moto monene oto bengi papa Tshisekedi awei atiki biso kasi bitumba na ye suki wana te bitumba na ye po ete a format kibana oyo baza capable ya ko continuer bitumba wana na kati ya bana format ki pe Franck Diongo na kati bitumba wana elongo na ba ninga mosusu na Franck Diongo azo continuer yango te na victoire finale victoire o ezali démocratie o papa Tshisekedi abundelaki bonsomi ya bana ya Congo prospérité ya bana Congo et puis abakisi ete bitumba wana ezali poto joie
bozwi ya Congo oyo ekangami na maboko moke ya bapaya ezala mpona bana nyonso ya Congo. Yango wana na occasion ya liwa oyo mokonzi ya parti MLP Frank Diongo atalisi ete ndenge na Afrique du Sud bazwaki Mandela, ndenge na Congo tozwaki Tshisekedi mpona Frank Diongo mpe mpona MLP eyali don eyali chance oyo tata Nzambe apesaki na mboka na biso. Biso toza ba pensionné, toza déjà na 3e âge. Et ngi kolobake moto nyonso quand même toza bato na droit ya vie. Bon moto akoko sala 6 mois, 7 mois, 5 mois à futa makate. Ça fait juillet ti lelo tozoka mbongo te. Bon sikoyo biso toza na vie ou bien to sito kufa. Lokola bango balingi baboma biso yango nde omoni lokola naza veve bafutaka biso mbongo awa 10 000 na 10 000 wana basali bazana nyongo na biso 6 mois bazofuta biso te. Sikoyo lobi vendredi elekaki abengaki biso alobi boya na kosala tout poke na futa bino tokoma awa mbongo ezate yango tozwi kanda tobimi na libanda poete bapesa biso lelo mbongo toyaki awa akiti ye moko ya kuyebisa biso naza kuyoka mawa mingi na batata na bamama boyilaka ngai boya ntaka nga pasteur na sambilaka naza kuyoka mawa mingi me botikela nga une semaine vendredi boya tokosolola makambo na bino ekubonga lelo toye akimi biso ti siko tala lero tokumi bafutaka biso 10 000 mais na 10 000 wana tala ti lelo 10e mois ti 10e 11e ti décembre lelo janvier sili tokoti na février ti lelo toswi na mbongo te yalakaki biso mena ti siko mbongo transport esili biso toza susu na mbongo te okoya kokende kozonga kolia na biso eloko moko te ndenge oyaki biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.